Salut, shalom, bonjour, bonsoir, balobi kaka, ça dépend RO. Émission de écouter la famille. Balobi famille libota oye. Famille libota oye, oye, oye. Voilà. Famille libota ni to memeli bino mokona lelo. J'espère que biso nyonso tout le monde qui filme la biso. Tout le monde qui moi likambo et salamaki na kati ya Bellevue TV. Kaka nde balobaka eloko esalami na maboko ya bato c'est très difficile esalaki ke tozalaki mwa kokoso na régie vraiment il fallait babalancer biso premier épisode bon babandaki kopesa biso deuxième épisode yango esalaki ke deuxième jour oyo totala deuxième épisode bomonaki bazongisaki kaka deuxième épisode or normalement fallait totala deuxième épisode mokolo wana or premier épisode babosanaki kotiela biso les jours nango yango moni esalaki mwa eloko wana esalamaki vraiment bomonaki ndenge Poutine baseskizaki vraiment message ezalaki passé en tout cas j'espère que biso nyonso famille libota tomonaki message et puis tozwaki mwa na message oyo tozwaki oyo Bellevue atielaki biso tocomprenaki quand même qu'est-ce qui s'est passé parce que eloko esalami na maboko ya bato c'est toujours comme ça ya moko mpe ezalaka baoubli esalamaka donc il faut te comprendre to tenir vraiment regarder voilà la famille vraiment bandeko na ngai nayebi te so bozwi ntan ya kolanda film na biso bozwi vraiment ntan ya kolanda film na biso première partie malgré baerreur wana première partie deuxième partie et puis troisième partie tosuki donc lelo vraiment tozotala déjà quatrième partie naika kokonscientiser biso nyonso vraiment tozala wana soudé mpona kolanda quatrième partie vraiment ekosala bien ekosala famille libota vraiment kitoko mpe ekosala Bellevue kandila patona ekosala plaisir bandeko na nga bomoni filme ndenge ezokende nini ezoleka entre ya mama Milo na Bellevue au juste qu'est-ce qui se passe mama Milo alingi nini epa Bellevue tozoyeba te bandeko na nga toza na filme oyo bozomona niveau oyo ya motema mabe ezalaka na biso bato bozomona niveau oyo ezokende le filme oyo la famille mama Milo amoni ye moko azokoka te andimi aintoxique Naomi heureusement Naomi azalaki sage mais est-ce que mama Milo akotika to akoluka na bamanière mosusu asala yango lisusu la famille totia bacommentaire topesa impression ya filme na biso bino bomoni ndenge nini ndenge ide ezokendele toyebi ke Poutine amemaka biso likolo na bafilme omona bino bopense ndenge mosusu ye pa amema biso na ndenge mosusu mais tomeka nanu kaka tomeka nanu kotia bacommentaire tomeka nanu kopesa avis na biso par rapport ya filme oyo mpo eza matata bandeko na ngai eza matata côté kuna tomoni frère Gesho botala niveau frère Gesho azomema biso bandeko na nga filme oyo eza matata eza pena matata oyebi na sekaki place Gesho ake koaborde Daili na kosilisa na ye moto ezalaki ke révélation ya Nzambe yo pena Nzambe moto atindi yo eza pena vision oyo ozwi mais na suka nango pourquoi ofinga bazotalisa biso niveau ya bato ebele bazokendaka baeglise oyoka frère ou sœur yo okanisa peneke oyo nazalaka na toza bafrère aza sœur niveau ya basœur na bafrère mosusu donc église eza na bato ya lolenge nyonso oyo bayaka na kati église bato ebele mpe bato ebele bakende église mosusu ake koluka libala mosusu akende mpe bamona kaka asambelaka mais en réalité asambelaka na ye te en réalité ebine Nzambe te en réalité abongoli neno motema te
donc film oyo ete ya biso makambo ebele bandeko na nga tozala branché na kati ya Belle Vie TV tolanda omoni kote moko nasepelaki kota mama Milo na Getty pardon Getty alobi na mama na ye boye bande kosala mwa discussion ta mama na alobi non Belle Vie wana aza orgueilleuse aza soki nini na nde koloba wana Getty alobi na ye mama Belle Vie aza bongo te eza yo nde moto oza bongo olinga olatise makambo oyo osalaka et puis Naomi pa répétaki yango Naomi alobi meme nga namonaka mama nazaka simple yo kunemu namonaka yo oza kolata abi yo kunemu tozaka na bacomplication otya bote osala boye mais azaka na makambo wana te pour dire que na mokili oyo tovandi eza na bato ebele oyo bazwaka mabe na bango balatisi yo ye azwi comportement oyo ya malamu ye alati yango ezoleka awa vraiment bandeko tolanda film na biso na bokebi nyonso so toke kota papa Vini eloko nini papa Vini azoluka eske azoya pa Maria na ndenga solo parce que tomonaki ye azalaki mpe na Sylvie ekosuka boni est-ce que eloko oyo azoraisonne pa Maria est-ce que eza mpe bongo nga nazomona Maria mpe aza na bahypocrisie na ye kati na ye donc Vini mpe akoya koregrete Vini akoya koregrete mpe Sylvie parce que nde nazomonela Maria on dirait azobombama pourtant on a junior alobaki namonaki yo na Victoire tala nde Maria bandeki koloba ezalaki nga te bato babimona mosantu mazali mosantu te famille vraiment famille libota tolanda film na biso vraiment kitoko parce que film oyo ezomona na impression nango film moko kitoko bandeko na nga kaka ndenge tolobaka la déception n'est pas Belle Vie TV vraiment to consommer yango massivement épisode ezoya wana na suka tokoya nde tomesana koya kosala big analyse boyebi kaka ndenge elekaka toke lisusu kuna kote Aziza au juste Aziza alingi nini pe nini ekosukela ye vraiment la famille film oyo eza na baleson ebele tolanda yango vraiment bien film oyo tolanda yango na bokebi tolanda yango bien tokozwa baleson na biso ndenge kaka tomesana kozwa baleson na biso na kati ya Belle Vie TV la famille totonga mwa mokie mikolo Poutine baokendaka mingi na tirbo couple ana bomoni o ndeni babi mikolo kaka bao mibale totano couple on ndeni epesa biso makambo balobi couple pastoral Belle Vie et tirbo mabe te eza koyinda eza nde somo na film oyo eza vraiment somo yango tosengi na biso kaka tokonsome film na biso vraiment kitoko tokonsome yango kitoko ekosala bien tokonsome yango massivement donc tokonsome balobi famille libota tokonsome film tokonsome mpenza film ekosala kitoko makasi totya bacommentaire soki mpenza otaki film solo ozanga kotya commentaire te ozanga te film na biso vraiment eza kitoko bandeko na nga mwa erreur wana esalaki biso mwa mbutu mais sikoyo vraiment namoni ça va tout le monde sikoyo à comprendre film ndenge ezokende to se rattraper na biso vraiment facilement donc to continuer kaka kotala film na biso to continuer vraiment kopesa yango chance pourquoi pas tobeta ba 100K eza nango possible ya kobeta ba 100K kaka nde nalobaka vraiment tozala wana soudé tozala wana vraiment mpona film na biso ekosala bien ekosala Poutine kitoko makasi bandeko na nga balobi vraiment kaka nde nalobaka meilleure façon ya kosoutenir Belle Vie Kanzila patron na eza
façon ya kotala bafilme na ye façon ya kopartage bandeko na ngai balobi mpe na Candy Star bandeko na ngai boyebi Candy Star oyo ezali deuxième chaîne na biso ya Bellevue TV vraiment topesa Candy Star chance hein? Topesa yango mpenza chance tokota toke kotala mpe bafilme na biso ya Candy Star ekosala bien ekosala mama na biso vraiment kitoko balobi yo oyo olingaka Bellevue yo oyo mpenza oza wana mpenza famille libota ya sursure okozanga te kokota na Candy Star poke oke kotala bafilme na biso mpe ezoleka na Candy Star donc filme na biso ya discrédit eza filme moko kitoko makasi bandeko na nga eza vraiment filme oyo totire attention na biso topesa filme na biso chance hein? Balobi tomonaki présence na ba affiche na biso tomonaki présence ya Pasteur Herbie donc si je comprends bien pour Pasteur Thiribo aza deuxième pasteur aza pasteur titulaire te donc c'est que pasteur titulaire eza Pasteur Herbie donc c'est que makambo ekoleka na kata filme oyo bandeko na nga nayebi ke spiritualité mpe eza na kata filme na biso alors tolanda yango bamama tozwa vraiment ntango kolanda filme oyo kitoko nayebi ke tokozwa leson na kata filme oyo tokozala jamais déçu parce que la déception n'est pas Bellevue TV hein? Toyebi biso nyonso nde Bellevue afonctionnaka toyebi biso soki ya komi soki mama komi ndenge apesaka le meilleur d'elle donc erataka te epa na biso epa Poutine erataka te yango bandeko na nga nayaki kaka mpona vraiment kolobela filme et puis badésagrément oyo elekaki na bafilme na biso nde batielaki biso yango nayaki vraiment koseskize mpe en tant que famille libota en tant que molobeli oyo ezali ya famille libota toye vraiment mpona présenter besquise na biso et puis kolobela film yango est-ce que déjà bo se rattraper déjà na kata film j'espère que to se rattraper déjà tozwi déjà ba idée oyo eza na kata film et sunga biso quatrième partie lelo temps ekoleka et si to comprendre film ndenge ezokende na sûr que quatrième partie tokokota vraiment na bain ya film na biso ekosala biso bien bandeko na ngai totala ndenge nini ekosuka totala eloko nini oyo mama Milo azolukila Bellevue alingi nini est-ce que ndenge autiliser Naomi akoutiliser so mutu mususu te toyebi te bandeko na nga tozaka na kata filme tolanda ngo vraiment na bokebi nyonso est-ce que Naomi pe nde bautiliser après akoya kondima baluka baboyekite Bellevue to pe ekozala ndenge nini donc tozala na vraiment mpona kolanda filme yango wana na nde koloba bomoni tosaki analyse ya filme na biso te koleka mastor eza na besika mosusu oyo totiraki attention te cette fois-ci naye kobeta sete bandeko nanga totirer vraiment attention pour que tant tokosalaka balerture na biso et tant tosalaka baanalyse na biso na suka film tout le monde comprenne au moins que alandaki vraiment partie par partie pour que tout le monde cette fois-ci tu as la analyse et ils ont vraiment bien ce qui biso à la page et que ça la biso bien et que ça la biso plaisir hein bandeko langa vraiment toza wana kaka pona kolobela oyo ezali ba film na biso pona koloba soki likambo ezali ya koloba nde na loba la bino tokoya koloba soki eza te toza wana tokolobela ba film na biso hein ba film biso mama Bellevue azokomela biso écriture kitoko azo se pumone mpona biso famille bota alors biso eloko tokosala eza kaka ya ko consommer ya ko partager ya kotala ba film na biso vraiment pour que ça la Poutine elengi makasi bandeko nanga voilà yonka na ko ebisa biso to za la prête ya kolanda film na biso na 16h30 et que ça la vraiment kitoko makasi merci beaucoup na bino nyonso quant à moi je vous laisse et on se retrouve à la prochaine vidéo to landa film vraiment et que ça la bien merci beaucoup bye.